Mais après que l'homme de Dieu tient le banc de Nicolas Gaillet, à mon avis, pour aller, à Yogi, qui vient, on savait qu'on a eu aux autres. À ta petit, à celui qui est monté, merci, mais quand il y a du monde de l'île, normalement, on a petit, puis à 5000 jus pour la commer là. Jésus est en train de prouver aux yeux du monde que réellement, il était mort pour cette église. Il a versé son sang et il est resté pour cette église. Message de quoi? La Bible dit lorsqu'il était sur la terre, il sillonnait dans des grandes villes et dans des petites villes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est notre 4e site ici à Bandal. Et je bénis le Seigneur. Je sais que le Christ Jésus qui a débuté avec nous à Mahambout, il va encore montrer de grandes choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Parce que vous savez, nous sommes y arrivés dans une période où le diable est en train d'agir puissamment. Et il faut aussi démontrer, nous, dans notre camp, les enfants de Dieu, que le diable, il a été créé par notre Créateur, l'Éternel Dieu. Donc, comme la Bible dit, Dieu ne répand pas de ses dons, il a été précipité avec ses dons pour séduire, pour tromper les enfants de Dieu. Or, nous avons l'originalité qui provient chez notre Christ Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi on est là pour délivrer tous ceux qui sont retenus sous son empire. Parce que le diable a son empire. Son empire, c'est la terre. Parce que la Bible représente la terre
comme l'empire de Satan. Comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 1. La Bible représente Satan comme le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui domine sur la terre. Jésus lui-même, lorsqu'il priait, il a dit bientôt le prince de ce monde arrive, mais ne trouvera rien de lui en moi. Donc pour dire que le diable a fait de ce monde son empire, et Christ Jésus nous a doté de son onction pour libérer ses enfants sous son empire. Amen. Papa, on a kobandela on a lobby na lingala na lobby ete toza ko continuer bobele mosala oyo tobandaki na cité mawa Mobutu lelo ezali 4e site na biso oyo toza kotambola ndenge Yesu ye moko tanga zalaki na mokibi belobi atambolaki na ba engumba minene pe na ba engumba ya mikie elingi koloba na ba grande ville pe na ba petite ville na objectif nini parce que Bible elobi na Acte chapitre 10 verset 38 boyebi lolenge nzambe apakolaki Yesu Kristo na mafuta Yesu ya Nazareth abandaki kokende bisika na bisika mpona kokangola baoyo nyonso bakangamaki na bokonzi ya Satana. Bokonzi ya Satana eza nini? Eza mokili oyo parce que Bible eza korepresente biso Satana lokola mokonzi ya mokili oyo. Yesu ye moko ntango aza kobondela alobi ete mokonzi ya mokili oyo aza koya kasi akokuta eloko moko to ya ye na bomoi na ngai. Donc elingi koloba ete soki Yesu asalaki mosala wana kei atikeli biso mafuta wana mpona kokontinue kokangola baoyo nyonso bandimi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na nguya ya molili ya Satana. Yango mosala oyo toza kosala nayebisi bino eza mosala ya nzoto te, eza vraiment mosala ya molimo.
qui sont des églises ici à Bandal, c'est vraiment un homme qui a un cœur. Il a des cultes, des prières là-bas, mais il a voulu être ici. Merci beaucoup. Commençons du verset 2. Jusqu'au verset 4. Vous pouvez souligner le verset 5. Jusqu'au verset 5. Lisez. Psaume de David, Psaume 103, du 2e au 5e verset. 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 4. Celui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mibale nalingi kopesa yawe merci na motema na ngai mobimba nakoki kokosa na bolamu na ye ata moke te. Misato ye moto alimbisaka masumu na ngai nyonso mpe abikisaka ngai na maladi nyonso. Mine ye abatelaka ngai mpona kufa te, apesaka ngai esengo kimia mpe bolamu na ye. A commencer du verset 6. C'est Malingala pour y aller plus vite jusqu'au verset 13. Tokali na mokanda misala batoma mokaba misato kolwa kotanga motoba kino soki na misato. Motoba kasi pia alobi nazali na mbongo te nakopesa yo eloko nazali na yango na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareta tambola sambo. Na nsima Pierre asimbi moto yango na liboko ya mobali mpe atelemisi ye. Na mbala moko makolo na ye ekomi makasi mpe atamboli. Mwambe atelemi noki mpe abandi kotambola. Akoti na ndako ya Yawe nzela moko na bango. Azalaki kotambola, kopumbwa mpe kokumisa Nzambe. Libwa bato bamoni ye azali kotambola mpe bakumisi Nzambe. Tobi bongo bayei koyeba ete ye moto azalaki kofanda pelepele ya porte ya kitoko ya ndako ya Yawe Nzambe mpe kosengaseka bambongo. Yango wana bakamwe mingi mpe bazalaki lisusu na mayele ya koyeba te mpo na makambo oyo esalemaki na nzoto na ye. Soki boyaki. Prions, Père Céleste, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as fait pour être au-devant de ton peuple. Il y a beaucoup de tes enfants qui sont patients pour te rencontrer. Jésus, je crois, tu vas apaiser les douleurs de leur cœur. Chacun de tes enfants, il sortira avec la joie. Ce n'est que Satan et ses démons qui ne vont pas bénéficier de cette joie. Qu'il soit béni tous celui qui me suit partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ de na Nazareth. kombo ya Yesu Kristo ya Nous Nazareth avons ainsi prié. tobondeli bongo. Nous avons dit 3 fois Amen dans ce pays de ça. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour l'Éternel? Il loro verso il tempo che sul loro. Vous avez écouté tout à l'heure le témoignage de cet enfant. Lorsque ce faux prophète-là les a donné l'argent pour faire la comédie. Il dit, il était là, il a prêché que 15 minutes. Ah, il a commencé maintenant à faire ses numéros. Ce n'est pas le cas avec votre Dieu. C'est ce qui nous différencie avec les Gambakis. Parce que le salut que tu es venu chercher aujourd'hui, la guérison que tu es venu chercher aujourd'hui, ça se trouve dans la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Toi et ta parole, on ne peut pas vous séparer, vous êtes un. Même si tu as ton fils, tu te caches derrière cette mur. Lorsque tu parles, ton fils va t'identifier, il va t'appeler par ton nom. Voilà pourquoi au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, Dieu a commencé à parler. Que la lumière soit. Donc sa parole et lui, on ne pouvait pas les séparer, ils sont un. Si réellement tu viens chercher le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la première chose commence d'abord à aimer sa parole. Tu dois avoir la foi à sa parole. Il y a une histoire que nous venons de lire ici. Nous avons commencé au verset 6 de Acte 3. Or, cette histoire est relatée depuis le verset 1. La Bible parle d'un homme qui ne marchait pas, paralytique depuis sa naissance. Il avait des gens qu'on lui a portés dans l'église, pas pour y entrer dans l'église, mais pour rester à l'extérieur de l'église. Et il était là pour mendier du jour au jour. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils s'approchent de
Dieu. ntango bapusana epai na nzambe C'est leur corps qui est à l'intérieur, mais leur esprit est à l'extérieur. eza na nzoto na bango nde eza na kati kasi molimo na bango eza na libanda Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, ça ne soit pas ton cas. kasi na kosepela te lelo ezala ndenge moko te na yo Comme ton corps physique est entré ici, ton esprit aussi doit être ici. lolenge nzoto na yo bomoto ekoti awa molimo na mpe esengeli ezala awa bwana Tu t'attaches à tout ce qui est à l'extérieur. okangamaki mingi na makambo eza libanda Tu as l'habitude de marcher, de manger avec les gens qui sont à l'extérieur. ozalaki na momesana ya kotambola mpe ya kolia na bato baza Mais libanda j'aimerais que tu donnes à Dieu ces petits moments pour que tout ton esprit soit concentré ici. kasi na kosepela ete opesa epai na nzambe mwa ntango ya moke po ete molimo na yo nyonso emikotisa awa Et chaque jour, on amenait cette personne. mpe mokolo nyonso ozali komema moto oyo Les gens qui l'amenaient, bato bazali komema il ye le laissait là pour mendier. bazali kotika wana mpo asengaka Et après le soir, on venait l'apporter. mpe na poko bayebaka mati ye bazongi na ye Mais un jour, kasi mokolo moko écoutez, yoka la Bible dit, biblia elobi chaque jour suffit sa peine. mokolo na mokolo eza na minano na yango Comme ça fait, attends, regarde devant. Lorsque la vision vient de Dieu, il donne la provision et il accompagne par les œuvres. C'est un grand travail qui est en train d'être fait. Jésus-Christ, il n'a pas laissé son église faible, une église puissante. Mais ce sont des individus, des personnes, par leur
égoïsme. Ils sont en train de faire comme si l'église du Seigneur est devenue faible. Et Jésus est en train de prouver aux yeux du monde que réellement, il était mort pour cette église. Il a versé son sang et il est resté pour cette église. Il continue à susciter ses oins et pour leur oindre d'une onction fraîche, pour opérer des signes et des prodiges qui est en train de nous accompagner dans toutes ces tournées. Témoigner, je dirais que Dieu est fidèle. Nous avons vu des signes et des démonstrations de la présence de Dieu. Je dirais que les premiers qui soutenir, on doit appuyer cette vision parce que Dieu est opéré dans l'authenticité sur la vie de témoignage. Donc nous devons apprendre à soutenir les chrétiens et surtout même de soutenir nos vies. Et vraiment, je dis que Dieu nous a fidèles. On a vu ça. Il faut soutenir ce qu'on appelle ça la tournée. Au niveau de la soutenir. Autre monde de l'État, le monde de l'État, osalisaka mpona kopesaka baadresse ndenge oza kontinue kopesa mpona bana ya mingi yesu abongwani te aza motindo moko ya lobi ya lelo mpe libela libela